Le prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu pour les francophones. Bandeko na ngai, mbote, ngai mama Deline ko partager video oyo na bandeko nyonso bolanda nga ba Deline TV nyonso bana bilembo na partager ser na biso o batindeli nga ba video na ye ata na 3 ou 4 personnes batindeli nga yango alobi makambo ya papa Simon Kimbangu. Nzamba za na biso tolanda ye o nazotiaka muke na kozwa eka ba parti muke mpo nga natia mwa muke commentaire ekozala video muke après nazotia pe video na ye oyo mobimba mpo bolanda yango mobimba vraiment sai na biso makambo oyo ye alobi nazotiaka muke oyo nga na partage nini na bino awa place alobi ke liboso na nalobi ke ndenge tolobaka ke nzambe ya bakoko na biso ye pa na ye aexplike yango boyoka ona oyo na otia mobimba oyo na okeka ntina suka nazwaka parti oyo mosusu oyo alobeli révélation wana me makambo ebele alobi très important na kotia yango na video mosusu. Donc nzambe bandeko na nga makambo ya papa Simon Kimbangu oyo eza verité. Mutu akoso te ndeko nyonso ozolanda nga, mutu akosa yo te. Papa Simon Kimbangu aza nzambe molimo santu okolo Yesu Masiya alobaki na biso ke akotinda biso molimo santu akoya na mokili oyo. Alobaki akoya physiquement pe eza ye wana papa Simon Kimbangu. Bandeko histoire ya Bible eza histoire ya bakoko oyo ya biso. Eza ya bana Israël wana te. Et ba vrai ba juif eza nde biso, ba africain, ba congolais surtout. Eza biso ba vrai ba juif. Yesu Masiya azaki mutu mwindu na Angola na mbanza Congo. Ba Abraham bango nyonso. Histoire ya Bible eza histoire batu mwindu mutu akoso te. Eza histoire batu mwindu. Vérité oyo ezoya malembe na escalier mais ezokoma kaka. Nakokai ko imaginer te se na biso oyo nazomoni mikolo na réseaux sociaux azopesa ba révélation nzambe azopesa ye. Nakokai ko imaginer ta koloba mamba papa Simon Kimbangu mais ta ndenge azoloba ngo. Tala ndenge azoloba ngo nesengo na motema. Alobi kuta aza na mambo ebele koloba na biso mpona papa Simon Kimbangu. Na temps oyo tokomi mamba tatma likambo nzambe ezoluka nzela. Ezoluka nzela yo ozotikala biso tokotika te toloba vérité te po yo ozokoka ko comprendre te. A expliquer makambo ya bien. Nazokena onka tikota suka comme ça natia na nga ka commentaire ka muke à l'après na otikela bino video mususu kaka na otia des vidéos oyo nga na otia commentaire na oyo ya tie mobimba. Ozomona donc nzambe alobi na biso lera monaka liboso alobi abi nde tobondelaka nzamba bakoko na biso bakongolais tolingaka kobondela nzamba bakoko na biso te na Bible pe banda oloba nzamba bakoko na bango boye ye ndenge explique yango na façon mo boye mais ezali boye ngai ndenge na bande kolinga te na bondela na ndo linga te nzamba bakoko na biso na loba nzamba bakoko na omona ngo so na bi nzamba bakoko ndie na lobi nzamba Bible te na lobi nzambe ya bikeko nzamba bien te po ba pasteur bateyaki biso bongo na réveil vraiment bateyaki biso nzamba bakoko na biso aza nzamba mabe nzamba bikeko nzambe ya bien te biso tondimela nde nzambe oyo ya bana Israeli wana oke bazobosana ke nzambe ya bana Israeli eza nde nzamba bakoko na biso nzamba bakoko na biso ye na nzambe oyo asolo oyo asali likolo na se bazoyeba te ke kana oyo Bible elobeli eza nde Congo bayebaki yango te yango wana vérité oyo ezoya bandeko na nga mutu akokanga yango aza te vérité eza mwinda to bombi na sa mesa ekopela to keti yango na molili ekopela eza na place oyo kobomba mwinda te na mokili oyo mwinda place obomba ngo toketi yango na zamba mosika loko ezopelaka vérité eza mwinda epelaka eyaka na escalier mekomaka ezokoma baprofete ne ya solosolo baprofetese na ye ya solosolo lelo oyo lobi okuna bakolobela Kimbangu epuis bakoexplike nani oyo Kimbangu azali
bakobeta beta su minoko te mpo ye moko aza kati na biso azosala azokoanime biso na molimo na ye. naotiela bino video ya ser oyo bolanda ye mobimba nga ana azoleka ka ti kota suka mpona nzambe nayebi te so bozoyoka nga nzambe na ngai voila nasi boyoka mpo volume eza likolo façon moko nazokoenregistre awa eza façon moko vraimen bosipote nayebi te mais je crois que ezala bien zomona donc ser na biso alobi kele toloba nzambe bakoko na biso ezaka mpona langi eza bana Israel mpe banda oloba nzambe bakoko na bango base referaki na nzambe ya Abraham Isaac Jacob baeli nzambe bakoko na bango banda koloba ndenge wana mais biso so tolobi nzambe bakoko tozomona lokola tobebisi biso sikoyo ngai nde nayebaki ye sikoyo expliquant na façon na ye moko ye selon ya comprendre ke eza différence ya langue te eza kutu bongo te ezali boye biso bakongolais so tozoloba nzamba bakoko tozoloba ke ozomona loko ozosambela nzamba mabe il faut sambela nzambe wana oyo balakisaki biso bayebisaki biso bible eza ya biso te bible eza ya bana Israel wana ya bajuifi wana kuna okende bavrai juifi bavrai baisraeliti eza nde biso okende biso fu toloba nzamba bakoko na biso sikoyo biso tolingaka koloba nzamba bakoko na biso te mpo tokwayaka nde bayebisa biso ke nzamba bakoko na biso aza mabe nzambe ya bana ya Israel wana nde ya mindele wana nde bango nde bana nzamba solo biso tokobika so tondimi nzambe wana ya bapaya wana selon bango bakanisaki bible eza ya bapaya nzoka bible eza ya biso bo bamisu bate yango mpe pa ignorance biso mpe bamisusu tondimango pa ignorance tondimi ke biso nzambe na biso nzambe bakoko na biso aza bien te nzambe ya bajuifi wana bango nde mutu bible eza ya bango nzambe na bango nde ya bana ya Israeli ye wana nde nzambe ya solo yango wana biso tokokaki koloba nzambe ya bakoko na biso te tobanda koloba nzambe ya bana ya Israeli tobanda koloba bongo nzambe ya bana ya Israeli ok tozobosana ke nzambe ya bana ya Israeli eza nde biso yango wana omoni soko obeleli Jésus Christ de Nazareth ebanda kobima mbala moko ke biso pardon ebanda kosala makasi mpo na nini mpo eza Yesu Masiya ya solo oyo ya Nazareth wana eza nango kuna te Nazareth eza na Congo yango bomoni so na Capernaum koza so nini bobengaka kuna na Israel kuna drapeau ya Congo ekendaki kobima kuna nosala video mpona drapeau ya Congo ebima kuna ozomona yango bomoni eza bongo doki mpo leo ozoloba Yesu Masiya oyo ya Bible akosala mpo na nini mpo ye wana nde aza vrai azalaki mutu mwindu babraham batu mwindu bango nyonso batu mwindu epuis batu ya royaume Congo baruti na Egypte kuna Egypte oyo akala wana ti baye na nini Egypte akala ezalaki batu mwindu na batu mwindu Egypte oyo lelo oyoyo nayebi te je nini basala baegyptien bakoma na poso wana nayebi te je nini basala biso bazalaki bato mwindu lokola nga na yo zomona nde esika royaume Congo ewuti histoire ya Bible eza vrai eza histoire na biso toyoka se na biso donc yango place na kaka nakokaki kobongisa mwa mokie papa ya lobi eza ko papa balangi te eza papa ya langi te donc nga nakokaki te le nayebaki no makambo ya nzambe na mojindo te nakoka loba te ke le dieu de nos ancêtres non so na bi le dieu de nos ancêtres non aza nzambe bien te ozomofuna baka nzambe ya bana Israel biso tobiki ka na grâce na nzela banzambe wana ozomona nakoloba te ke nasambela nzambe bakoko na biso nakokaki koloba bongo te mais lelo naye kocomprendre yango pa barévélation naye kotanga Bible mpe na comprendre oui nzambe bakoko na biso nde nzambe bakoko na biso sikoyo bana ya Israel wana na bato mosusu nde bango nde fu balobaka ke tozosambela nzambe oyo ya Congo nzambe ya Congo nzambe mpungutu lendo bango nde fu baloba bongo bango bakoloba te ke bon de toutes les façons bakoki koloba mpe nzambe bakoko na biso mpo biso batoboti bango mais so totali na boye aza nde nzambe ya Congo ye wana nde nzambe solo zomona
toleka non awa tokende kamba moko tasuka me naotiela bino video na ye mpe molai deja awa mobimba nango naotia toke non awa toyoka lobi nini makasi naosala motu makasi nazoyoka liboko nazokoka te ondire nazokoma pena nzambe aponi yo achoisir yo atie eloko kati na vi na yo il faut ose distingue okoki koresiste nzambe te oyo paster na ngai moko abanda kotia bande koloba ke soki olingi oyeba oza na nzela malamu. Il faut opposition ezala entre yo na diable. Il faut vi na yo sentir que oza force moko eza ko se opposer na yo. Mais ce que vous montrez que vous la vie na yo chrétienne oza à l'aise yo batu basepelaka na yo kaka babetelaka yo maboko yo bobo yeba ke yo na satana bozo la marche ensemble. Yona Satana. Bible lobi, c'est lui qui veut paisiblement vivre la vie de Dieu, servir Dieu, doit se préparer parce que persécution est causale. Persécution est causale. Vous au monde, opposition est causale. Alors nzamba bandi ko lakisanga biloko nini fallait na tika biloko nini fallait na renoncer nango na alingi oyote alingi boete tika boye tonga la zoluka na yeba pona nini nzamba zo yebisa ngai soko continuer na biloko oyo na bokonzi na ngai okokota te po na bokonzi na ngai biloko oyo ekotaka te ngai te mtu na kokangela yo porte kasi biloko oyo ozo lata biloko oyo ozo simba biloko oyo sala yango nde mtu kokangela yo porte okota na bokonzi na ngai te soki vraiment nzambe abengi yo soki vraiment nzambe muta établir yo ndeko na ngai. Il faut différence ezala. Et puis appel ya nzambe okoyi ko résister yango to koyi ko boya yango te. Ndenge kaka Jonas kimi elonga ki na bomoi na ye de la même façon nzamba koma ekolongola ngai kimia. Mukolonga la zaki ko tosa ye. Nde kimi bande kozonga na bomoi na ngai. Nde kimi bande kozonga na santé na ngai. Soki nzamba peki singe loko boy na sandiosir omona kama makambo komeka mbutu ta on a ko se décider te na tosa bon mona ka kimi ekoti soki nzamba ye lisusu tika boy c'était toujours la même chose ti mukolo bon nazo eba nazaki na salle de bain nazo sécher suki na ngai nazo taper poudre na ngai bien na teka ka crayon boy na moni liboko ekangami crayon na teka a crayon bona moni liboko na forcer na okokate ah na kitisi liboko ngabe ah siko makamni nango nga na zomona boye ah na siko akota crayon tendengene na lina sa mutu makasi na osa mutu makasi na zoka liboko na zokokate on dirait na zokoma on dirait paralysé zo lingo betanga na liboko to na moni bongo mutu makasi na changer na tana liboko oyo na tina liboko na mona kangami lisusu molimo mosale bani ko yebisa ngai okopakola ka lisusu biloko te bandeko na ngande mukolo wana na zwaka ba maquillage na ngai nyonso to na kitisika loboko na makambo nga na zomona tikala omona te esalinga somo na zwi biloko nzoto na zaki nango ba maquillage nyonso na ke kotana poubelle mukomso ezaki ka na zo sala suki nazo kanga mwana suki ya maboko ndeka to sala to kanga bana suki na kangi pe mwana suki bien nga ona na bandi ko taba nini biloka bana suki ya maboko kaka to kanga ka suki ya maboko na mona ka Saint Esprit kati na ngai ndebo oyo kanga epsinga fungola suki oyo ko kanga lisu bana suki ote na epsi bino bana nzambe ndeka na epsi bino ke tango nzamba yaka ko se révéler na mutu soki nzamba pointe yo zene sika moko te yo kokimela ye po bisika nyonso yo kolingo kima okuta kimia te na oki ondike mona bandi palpitation ondike na bandi kofungola mona suki mbango na bandi kofungola mona suki mbango alors et c'est arrivé que finalement dès na isi bino ba vision elandana ke bandi kolandana finalement nzambe mkomsusu na lali abandi koyebisa ngai na okika mungongo na ye onde to ayaki kaka zo solola na ngai abandi koyebisa ngai Simon Kimbangu était mon serviteur donc nzamba bandinga ka apuye
donc nzambe asalanga grâce moko na yeba ntango aza koapproche nga na yeba ke oyo eza Dieu le Père, oyo eza Dieu le Fils, oyo eza Dieu le Saint-Esprit. Bandeko na nga oyo bazwaka barévélation oyo bakocomprendre makambo na so oyo mpona oyo bazwaka yango te na molimo tozalaka na kapasité ya kosusola makambo. Ozala na besoin te ke moto ateya yo, moto ayebisa yo. Na kati ya molimo yo moko koyeba ke makambo nazomona eza oyo eza oyo. Soki nde nzambe alingi tozala na kati ya connaissance wana eke peut-être apesi ota mosusu ndoto moko boye nde peut-être soki oza na discernement te okoluka discernement. Mais soki nzambe akotisi yo na monde spirituel omona makambo okozala na connaissance ya makambo, okozala na besoin moto aexplike oyo te. Alors ntango nzambe ayaki kosola nanga mokolo wana ayaki kosola nanga comme Dieu le Père ye moko abandi koyebisa ngai Simon Kimbangu était mon serviteur. Simon Kimbangu, je l'ai beaucoup utilisé. Abandi koloba nanga na français. Alors j'ai fait beaucoup de miracles avec Simon Kimbangu. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec Simon Kimbangu qui ne sont même pas mentionnées. Wana nzambe moko azoyebisa ngai. Nde na sebi on ebandeli nga kuma kama Simon Kimbangu na bande ko kipango te pona ndo mona oka bato yimbangisa bato ba idolâtre moko boye baza ba idolâtre. Alors tango mokolo wana nzambe moko ayeko yebisa ngai Simon Kimbangu ezaki na 2001. Wana utokoma Kinshasa na utokoma Kinshasa sika après plusieurs années. Simon Kimbangu était mon serviteur. J'ai fait beaucoup de choses avec Simon Kimbangu. Arabi, j'ai fait beaucoup de choses avec Simon Kimbangu. Oyo kutu et komami te, komama pete. Alors, nzamba badi ko yebisa ngai na lingaka ko travailler na bato oyo ba honoraka, ba origine na bango. Nde tango sikoyo babandi kolakisa nga ba photo ya Simon Kimbangu nazolanda ndenge bato babandi ko développer nga be mais mutu oyo na bande komona bimelaka ngai Jésus oyo nga na bande komona Jésus ya bimelaka ngai azaka kala nzoto lokola ya Simon Kimbangu. Nde mbala moko eloko ezongela nga na makanisi bandeko na ngai Jésus oyo nga na mona na bilongi ya différent na ba vision na nga na bandoto azalaka forme ya nzoto lokola Simon Kimbangu. Azalaka na forme ya nzoto lokola Simon Kimbangu. Na ebite bato bazaka tembe. O bazo ko croire teke nzambe oyo akela mokili likolo na se akoyi ko apparaître na mokili akoyi ko zonga na mokili pas comme retour ya mwana na nzambe oyo azoya ko enlever église bakoyi kozonga na mokili lokola prophète. Tokoyi komona yango na histoire ya Abraham ba ange misato oyo Abraham akutanaki nango. Selon ba explication biblique musu tozomona ke parmi les 3 anges moko azalaki fils de Dieu. Oh bato ba considéraka ba explication musu considéraka ezalaki Jésus-Christ. Je crois quelque part Bible ezo révéler biso que Jésus-Christ ya bande ko bima pe na tawana avant aya ko botama lokola mwana nzambe. Siko nzambe wana oyo abimaki na tawana ako bima na tan oyo te tanga bande ko bima na tawana. Est-ce que tant wana nzambe bande ko bima na tan ya Abraham na tan ayoko bima comme agneau de Dieu? Est-ce que kokani? Est-ce que kokani? Tant ayoko bima lokola agneau de Dieu, ayaki kobima comme l'agneau qui venait pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. Mais tant abande ko bima na tan wana abande ko yate pona ko sala histoire soki ndenge nini. Abande ko yate pona ko bikisa mokili. Mais tant aye comme agneau de Dieu, aye ko botama des places akoma qui est élevé au-dessus de tout nom. A cause de sika ya bokondi ya likolo o eleki ba kombo nyonso o eleki bokondi nyonso. Mais avant ça, Jésus-Christ venait.
alors ekozala impossible lelo mpo nzambe atinda baange na ye mpo nzambe atinda jésus christ aya na ye kaka kotambola na mokili kati na biso bato kosala role moko ya prophète epuis ti aya kozonga sikoyo bien comme c'est lui qui vient récupérer l'église. Bolingaka te bana nzambe botaka nzambe na kati ya boîte. Nzambe bataka ye na kati ya boîte te. La Bible nous démontre que c'est un fait qui a eu lieu. Jésus-Christ a apparu avant de venir comme étant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui devait mourir. Et puis, Simon Kimbango, Robino Bozo, Bake Baza, Bancentre, Tokoyo Kolobela Bangote. Mais Jésus-Christ, pour la Batumusu, Bakolo, Bake Azan, Centre, Tozo adoré en centre. Confirmation ni preuve nini o bino bozana yango po bolakisa kete azaki pena mwana nzambe preuve nini bozana yango preuve nini palpable bozana yango po batu baloba te ke bozo ko adorer enceinte na bino ke bozo adorer le fils de Dieu. Bozo comprendre makambo eza vraiment sérieux. Et ça vraiment sérieux. Pour façon nzambe à se vanta kana Simon Kimbangu jour wana eleke la kangai. Eleke la kangai. Alors, pour la vidéo moulaï mingite, na ko partager expérience mususu na utu kozwa kaka kaka na mois ou ya septembre, zaki je crois semaine passée ou deux semaines passées boy. Na ebite bande konanga na vanda ki kaka. Na yoki kaka malobe mati kati na ngai nzambe na yebi yo pene longite donc kati na nga monga mona zokoloba boye nzambe na yebi yo pene longite soki ifona kanisa yo na okanisa one longi nini bande kona nga na yebi na ngate maloba oyo uta wapi mati nga kala motema na lobi yango pe nzambe na ngai nzambe foto ngo na taki wapi masia nalobi nzambe na ngai na yebi yo pene longi te papa soki atana kanisa yo atana makanisi na okanisa one longi nini nzambe na nga obimela nga na bilongi ya bato ebele nde na oti koloba na molimo toyebaka makambo nzambe akoki kobimela ona bilongi différent mais okoyeba ke oyo abimeli nga oyo eza Yesu Kristo oyo abimeli nga oyo eza Père éternel ye moko oyo abimeli nga oyo eza Saint-Esprit. Et puis na kati wana ezala Dieu le Père, ezala Dieu le Saint-Esprit, ezala Dieu le Fils. Bakoma aka mutu moko. Bakabonaka misatu bakoma apeka mutu moko. Donc eza mystère moko tokoki ko comprendre ngo na mayele ya bomutu te. Kaka Dieu le Père wana yemoko kaka Dieu le Fils yemoko kaka Dieu le Saint-Esprit soka alingi akabwani misatu bongo soka alingi abimilo ka yemo bimba kaka kati na ye ozomona Dieu le Fils kaka kati na ye ozomona le Père ozomona le Saint-Esprit kaka na ye mutu moko ndenge pa ko kabwana tango aye ozomona ke o eza Dieu le Père ozoyeba ke o eza Dieu le Fils ozoyeba ke te o eza Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tango maloba wane matinga kati na motema. Nalobi nzambe. Na yebaka opene longi te. Soki nalobi na kanisa yo. Na okanisa one longi nini? Bandeko na ngai. Tango nalobi bongo. Posa nezalenga ka na motema. Tango nalobi bongo na abi. Nzambe pa répondre na yenga ete. Parce que zalaka na maloba mingi ya moko mona na kanisi kaka boto nazo sisa kaka kanisa mona nzambe répondre ngai. Kosola na nzambe zaka tetango koti na chambre otima bolongo na se mwana nzambe o deja o akomi na vie moko ke bomo ya nzambe ekomi bomo na ye vie ya bonzambe ekomi vie na ye ya chaque jour. Alléluia. Ekomi vie na ye ya chaque jour. Kosola na nzambe zala kaka teke tango tima okosola na nzambe bisika nyonso yo kozala ozomona ozoloba nzambe pas zo répondre yo plusieurs fois ngana zala kana zoloba na ngata musu makambo na ngai moko nazo kanisa na osisa ko kanisa te nzambe bandi ko répondre ngai mutakoma na niveau wana na étape wana tango bomoi na yo ekomi moko na bomoi ya nzambe
tango bomoi na yo ekomi vie moko do vie chrétienne ekomi vie na yo ya chaque jour olalaka na nzambe olamukaka na nzambe oliaka na nzambe nyonso osalaka yango kaka kati na présence ya nzambe. Alors moto akomi na niveau wana aza na besoin te ke akende kotia mabolonga na se abanda kobelela pendant 30 minutes après abanda koyoka présence ya nzambe obanda kosentir ke présence ya nzambe ezotambola na yo bisika nyonso. Ndenge na yesi bino bandeko na nga ezalaka makambo mosusu naza komilobela na ngai moko omona kaka nzambe abandi korépondre nga nakoma ya moko banga kokanisa parce que tango yo ozokanisa ozobakee na ozokanisa yo moko omona kaka nzambe abandi korépondre yo. Simon Kimbangu. Alors nalakisa bino makambo namonaki. Alléluia. Oba opesa nga ka ba photo ya kala ya nini oyo photo yango nga namonaki masi eza wapi nzambe epesa nga photo wana oyo lakisaki ngai nzambe wapi yango papa na ngai. Alors tant nayebisi nzambe bongo namoni mpe mikolo eleki nango nzambe arépondre na ye mpe ngai te nzambe alobi na ye mpe eloko moko te ngai mpe nakipe na ngai te. Alors na tongo moko nde nalobaki na ba video mosusu voilà wapi elongi namoni elongi oyo oh gloire à Jésus. Alors eleki nango mpe mikolo tant tobandi kosambela na tongo nde tozala na habitude ya kosambela bolimbisa nga nazoluka foto ya elongi oyo nzambe alakisaki ngai basi moki mbanga ngo mpe nayebaka te oyo ya lelo namonaka bilongi misato na nzambe elimbisanga. Alors ntango nalobi bongo nameka na koklike na moko oyo namonaki nzambe na ngai ebimisela ngai papa. Alors tant tobandi kosambela mbala moko tant tobandi kobelela Saint-Esprit tozobelela Saint-Esprit tant tozobelela Saint-Esprit mbala moko bandeko na ngai tina oyebisa bino boye nazoka na nzoto malili naoki chair de poule esalinga nazoka nzoto malili tant tozobela ka Saint-Esprit manifeste-toi, Saint-Esprit révèle-toi. Nzambe sunganga na mona o nazoluka papa tant tozobaka Saint-Esprit révèle-toi. Na moni elongi ya papa Simon Kimbangu bolimbisa nga nayebaka na nga papa Simon Kimbangu yango te à part photo ya kala o internet ebimiselaka biso oyo ya sika oyo bazalaki soki mibale oyo nayebaka te vraiment ba histoire yango très bien bandeko na nga bolimbisa ngai na koklike na moko awa natala soki ekobimisela ngai oyo te namoni mbala moko elongi ya papa Simon Kimbangu nayebi te soki eza oyo akufaki soki nini bolimbisa ngai ndeka na oto yebisa bino nayebaka na nga makambo ya Yesu nayebaka na nga makambo ya Kimbangise penza te. Namoni mbala moko elongi ya papa Simon Kimbangu ezoseka mopela koseka moko ya esengo elongi ya papa Simon Kimbangu ezoseka kaka tango tozobelela Saint-Esprit mbala moko tongo namoni elongi na ye ndenge bandeke koseka bandeko na nga nasutuki mbala moko nafungoli misu nafungoli misu bopesa nga minute je crois na localiser yango wapi video yango voilà sikoyo bino mutu boyebi ba histoire yango bien nga nayebi te bomoni sikoyo papa Simon Kimbangu oya likolo oyo te mais oyo ya se oyo nde elongi oyo nga namonaki bandeko nayebi na nga te soki ye pe papa Simon Kimbangu
bandeko na ngai, foto oyo alakisi biso eza papa Diangenda. Eza papa Diangenda. Papa Diangenda bimilo na sourire nazomona ngo nde eza kelengi. Sena biso abile baobonde baobe la présence ya Saint-Esprit. Saint-Esprit manifeste toi Saint-Esprit bo nde bayi komona foto ya papa elongi ya papa Diangenda abimeli ye. Abimi wana elongi ya papa Diangenda azoseka. Mpona ni asengaki Nzambe nalingi namona elongi na yo. Nalingi namona elongi na yo. Poso na okaniso na elongi nini. Baobe la Saint-Esprit papa Diangenda a manifesté. Ye kuta za bien, Nzamba sotimba moi ke mona papa Diangenda. Komona papa Diangenda non. So moni papa Diangenda na vision na ojournée ezalaka nge esengo makasi rosepela nazomona ngo se na biso pe yango azoloba ngo na sourire bandeko. Papa Diangenda oyo alakisi foto obomone eza papa Diangenda Kutima Joseph. Zomona do ye wana kana papa Simon Kimbangu kiangani ye wana kana papa Simon Kimbangu aliputa baza mutu moko Nzambe Molimo Santu. Nzambe Molimo Santu donc awe confirmer biso ke Nzambe Molimo Santu eza papa Simon Kimbangu. Papa Diangenda, papa Simon Kimbangu kiangani. Alobi mamba motuye nazotiela bino video na ye mobimba bolanda video mobimba obotie na teka na sote ponga pena loba mwa sasa nga lailai mambo Nzambe nalobaki yango tozokende tozonga nsima te sengwa motema na nga ezalaki ba verite oyo nga na oloba emoniko ndeko na nga so likambo ayoyebi verite loba na o ata bato bafingi ata bacholi yo ezala kusu kitoko bachola o mpona makambo ya verite oyo ozoloba loko eza verite suka ba oyo ya Nzambe bakoya na verite wana nga nakokai koimagine te me nayebaki ke ekolobama basala Nzambe ya solosolo baprofete ya solosolo baprofetese ya solosolo tokoyoka bango bakomonaka Kimbangu bakomonaka papa Simon Kimbangu kiangani bakomonaka papa Diangenda bakomonaka Fumu Yisu bakomona bango po ekomi temps ya Molimo Santu ekomi temps ya papa Simon Kimbangu yo ozoboya yango sala mokili na po mokili eza ye Nzambe Molimo Santu ye nde nguya mokili esami na nguya na ye na nguya Molimo Santu na nguya tata Simon Kimbangu nde Nzambe asala mokili oyo na nguya ya papa Simon Kimbangu nde Nzambe asala mokili oyo mokili eza ye malembe tukwendile amen yangalala amen malembe tukwendile amen toke malembe na temps oyo kala te ekoma na vitesse moko vitesse tokoma nango ozomona lelo bato ebele bakomosambela Nzambe mpuntu lendo bato ebele bakomo banzamba bakoko na biso liboso nani abanda koloba ngo nani abanda koloba ngo surtout biso ba o réveil ekanga esukoli mémoire mais na nguya ya tata Kimbangu tozokobima yo natieli bino video oyo tokende kaka kosukisa maloba kana ngai naloba yango oyo Nzambe amona biso Nzambe azala na se na biso ba verite oyo eyaka na bitumba yango bato ebele bamona papa Simon Kimbangu bapaster ebele oyo batambola na obanga Nzambe bamonaka papa Simon Kimbangu mais misu bayoka soni mpona koloba ozomona misu bayoka soni mpona koloba bango bayokanisa ezaka soni mais monguna moto aolinga te baloba le yo telemi ozoloba makambo mibale oyo ebundisaka na réseaux sociaux eza so ozoloba makambo ya dépouillement na makambo ya papa Simon Kimbangu ememaka bitumba me na tana nde tomonaka toza na Nzamba solo po tolongaka kaka bitumba wana tolongaka po elongo epesamela biso Fumu Yisu akufela biso na ekulusu alleluya Nzambe aza malamu mingi merci tosisa alinga sisa na ye pardon nga nayeba bango bien te mais ntango namonaki elongi oyo après prière nde nabetaki naluka na bandongo mona kaka ndenge ebimiselaka biso oyo ya kala oyo na oyo après kaka ntango nazolukaluka nde sikoyo naye komona elongi oyo
ezoseka bomonika ndenge aoseka boye azoseka pena namoni na minu libanda. bandeko ngai pe papa Diangenda nayebaka elongi na ye te, naye koyeba elongi ya papa Diangenda na 2021 na 2021 nzambe ando otalisanga makambo mpo na ye. Papa Simon Kimbangu kiangani mpe na koyeba na 2021, c'est normal. Kala mingi te na otoyeba elongi ya papa Dialungana. Sikoyo eloko na olinga na kanga na maîtriser eza elongi ya papa Kisolokele. Po elongi ya papa Kisolokele nde non na maîtrisant te so bopesinga photo na ye. En tout cas na kotatoni eza nani. Mais non ça le faut na maîtriser elongi yango. Donc c'est normal c'est na biso ayebaki bilongi oyo te. Nga kutu na papa Simon Kimbangu aliputa na yebaka yango te na mona photo wana te. Na yebi te soki na ndoko mona photo yango te. So monguna banda kanga misu la eto okola na tikala komona ta photo yango te. Na yebi te. Na tikala komona te. Tant mobimba pendant des années na mona papa Simon Kimbangu aliputa na yeba te o nani abimela anga. Menga mona obengeka Nzambe. Ah merci. Muli mona ngaza mayele. Pardon. Merci. Papa Simon Kimbangu oyo na ete soki ye pe papa Simon Kimbangu bolimbisa ngai ye. Mais tango na oloba Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit. Nde papa oyo nde Nzambe na ngai. Papa oyo nde bandeko na ngai, papa oyo papa oyo nde namonaki. Ye nde kaka boye azoseka koseka ya esengo. Azoseka koseka ya esengo. Nde mbala mona yo mona image yango elongwe. Bandeko na ngai nde nazoloba. Bana Israel tango bande kobelela Nzambe bande kobinga ye na kombo o bango bayebaki te bango ba Dieu de nos pères. Nde lolenge bango bazaka kobelela Nzambe na bango. Nzambe ana bande koyoka pe abandaki koyanola. Lelo bino bana Nzambe ya lelo bolingi te toloba le Dieu de nos pères. Lokola Simon Kimbangu aza papa ya mboka na biso te Congo. Yango bolingi te toloba Dieu de nos pères pona bino suto bi Nzambe ya bakoko na biso tozongi na ba coutume ba nini. En tout cas na yebi te bana Israël pe bazaki ba grand batu ya ba coutume na tango wana bato ba kisi bato ba idole. Donc ton bande koloba le Dieu de nos pères. Même le monde spirituel savait à quel Dieu il s'adressait. Et ça, quand bana Nzambe ya lelo ndi botondi sami na mabunga, botondi sami na ba confusion. Bokazi surtout bozobe la Nzambe akela likolo na se bolobi Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ana koyeba te ke bobele liye. Bokanisi pena na tango ya kala ya Israël idolâtrie ezalaki te, coutume ezalaki te, fétiche ezalaki te. Bible ezolakisa biso lolenge na lolenge. Ba abomination bande ko salema ba idolâtrie bande ko salema tana. Mais ces enfants d'Israël quand ils s'approchaient de Dieu, c'était toujours le Dieu de nos pères. Toujours le Dieu de nos pères. Alors ndeko na ngai kolinga te ota Nzambe ne kati ya boîte moko to ya eloko moko oza na maîtrise na yango te. Ba message ya Simon Kimbangu o nga nazwa eza tellement ebele ke moyena lo bango nyonso na video moko ezali te. O ezali kaka mwa mokie to wuti na lingaki na partager na biso pour nous encourager tozala na ba considération ya makasi pour na baye o baya liboso na biso o basalela Nzambe ba koko na biso o baluka Nzambe na boso pe bakuta na ye. Et Simon Kimbangu, comme le Seigneur me l'avait dit, est mon serviteur. Simon Kimbangu Nzambe azo abande kolakisa nga na ndoto na bolingo nini ya azalaki nango pona Simon Kimbangu bolingo ya makasi abengi ye mon serviteur. Est-ce que yebi que Jésus-Christ aussi était le serviteur de Dieu? Plusieurs fois Jésus-Christ s'est exprimé en disant je fais le travail de mon Père. Je fais le travail de mon Père. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Non seulement, mais nous sommes aussi ses serviteurs. Donc, Simon Kimbangu
aza personnage ya mokie te mpona mboka na biso Congo. Et Dieu a choisi ce temps ici pour nous donner de grandes révélations sur la personne de Simon Kimbangu. Alors, ndenge bana Israël, bande kobelela le Dieu de nos pères, biso pe tokobela nzambe ya bakoko na biso, nzambe ya Simon Kimbangu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, na ko partager lisu ba révélation mosusu oyo nzambe apesa ngai pa zali ko continuer ko pesa ngai sur Simon Kimbangu na ba prophétesse nyonso oyo biso toyebi na tango ya kala. Lelo oyo suto lobi mama mwilu, les ancêtres ancestrales, les esprits ancestrales. Ah, les esprits ancestrales. Bana Israël bande kolobela ba Moïse, bande kolobela ba Abraham, bazalaka ba koko na bango te. Bazalaka ba koko na bango. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a même dit d'Élie que Élie était revenu dans l'image de Jean-Baptiste. Il y a les... Kimbolikolo, ose boboto na ye, na bato atia bilembo na ye, po sepelisa bango, Nzambe afandi na bato likambo ya kokamwa, po ete asilisa bokonzi ya Satana ose. Tala tina, Nzambe amimonisi polele. Aikofanda na nzota moto ayebi ete po ete akokisa bilakalaka na Israela, banguna na ye bakwei kasi alongi mokili, afandi na kamba Simon Kimbangu kiangani. Haleluya.